Mbote Nabino Balandinio, ya bosolo na politique officielle. Bon, mon message sur terrain, ndenge to lobara misa elinga le kokani na misa français te. Pour moi, si Andunda recevoir Maman Maléwa Bangonyo Swazokutana. Tozali awa spécialement ndenge mokonzi ya mboka salaki ba mesure barrière ya zwaki ndenge anosaki état d'urgence, mais pour la commune ya Gombe bazwaki ba mesure moko conservatoire, ba mesure préventive pour la ko salisa parce que selon ba rapport ya équipe technique ya docteur Mouyembe inerbe bango balobaki ke Gombe zalaki épicentre ya maladie, c'est-à-dire ba cas ebelé na rapport ya bandelita ko babimisaka ezalaki plus à la commune ya Gombe hormis quelques communes périphériques, mais plus à 80% commune ya Gombe ezalaki épicentre ya maladie. Na yango wana bango bapesaka proposition pour la lutter contre Covid-19 serait souhaitable ba confiner d'abord cette commune pour na kozwa ba mesure ya malamu komeka ko isoler bato bazali na ba malade pour que ba pesa bango prise en charge mo ezali malamu. Lelo tozo kende à peu près na 6000 cas d'une manière générale il y a Covid-19 à part awa ndenge Kinshasa tozali moko ya ba centre ezali boso lelo lwala babazo kontango comme 13e province OYOP baza atteint na Covid-19 ya mibale ezali matadi bongo na bongo ba commune ebele pesa na malade mais Gombe nde ezalaki penza commune oyo ezalaki na épicentre bobo salate que na ndenge Kinshasa ezaleli tozala 24 communes Gombe ezali moko ya ba commune ezala kati ya 24 communes toza kotanga mais commune ya Gombe yango nde tokobenga ngo centre d'affaires yango nde centre d'institution eza ndenge ezalaka libanda te pa na biso nyonso ya baffaires ezali concentré zando ya monene ezali awa siège à institution eza awa la plupart à 90% eza awa na commune ya Gombe baffaires ya bato nyonso bino boyebi plus ezali donc soki Gombe eza ya kofungwama te la ville elle est paralysée yango bo constater que bato ebele na tongo à part zando yango moko ezaka 30 000 personnes soki totie Gombe dans l'ensemble par jour, à Watoko, à la peine à une affaire, il y a 800 000, même 1 million de personnes. Il y a un photo pour la route. Il y a tellement ébélé. Tous les jours, il y a une forte concentration d'activités. Et à l'État et à la privée. Mais vous allez constater que à cause de la Covid-19, tant que disposition il y a Gombe, l'activité sont écouées. La privé ébélé, selon les informations, il y a évité comment s'en sortir parce que 3 mois, il y a côté, il y a des difficultés. Et ça, la privé ébélé, il y a obligé. Ça va garantir, donc situation très chaotique, mais liée par rapport à cette maladie inattendue dans l'humanité. Les autres ont plus de 10 millions de morts dans le monde, selon l'information au Tozanango. Jantini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, il y a qui ba mesure, comme on a après rapport il y a Bandeko, il y a une RB, et c'est un vivre parce que la plupart il y a des pays, déconfinés dans Bango. C'est-à-dire ils ont compris que la maladie existe. Mais il faudra plus mettre des mesures barrières et continuer à vivre. Parce qu'il ne faudra pas toujours un esclavagisme malade, alors qu'il faut regarder devant, l'économie est allée affectée. Babylone, d'une manière générale, les a affectés. Voilà pourquoi il y a une décision de déconfiner la commune de Gombe, la seule commune où ils allaient confiner. Mais la carte de rapport a présenté des mesures barrières où ils ont continuer toujours à observer pour la malade. Les malades ont un problème, ils ont un problème, ils ont un problème. Et ça problème il y a gouvernement mais ça problème il y a moko na moko donc ba mesure ko demeurer c'est-à-dire to continuer ko lata masque nenga na lati likambo ko sokola maboko et ko zala toujours likambo ya ko zala ba désinfectant et ko continuer ko zala distanciation et ko continuer ko zala parce que nanu ba pesi nzela na terrasse te nanu ba pesi nzela na église te nanu ba pesi nzela na activité sportive te ba onyo so wana ba boyi yango nanu makambo bibembe makambo ba salle nyonso ezalaki comme une mesure barrière oyo koko sala plus de 20 personnes baboyi yango donc eloko ezofungwama ezakaka Gombe pour na activité commerciale activité oyo tobengaka institutionnelle ezonga mais tout en respectant la mesure barrière ba rassemblement comme nous en avons l'habitude boyoki bino moko police amenaki action moko ya munene bokomona ba image TV za radio te auta ko mener action moko un peu partout mais plus particulièrement na Sayo place individu moko béni les visionnaires. Avant d'aller à Fongola Kermès, il y a plus de 500 personnes qui ont donc ils n'ont pas respecté même la mesure barrière où ils ont recommandé la OMS, même la décision de Mokonzambo, quand même il y a gouverneur, ils ont dit de faire mais coup de chapeau la police qui a fait un grand travail, Bakangaki Batebele, Bafouti Bamanda, 100 000 francs, Bamsou Bafouti 80, même 50 000, mais l'essentiel, les gens qui sanctionnent pour interpeller Mogo Nabiso. Et c'est un malade. Alors à la veille, parce que c'était prévu selon l'annonce du gouverneur,
oyenda kangaki Gombe azwaki message à chef de l'État à quitter on a niveau na police a appuyé parce que la police n'est pas territoriale a juste pour la appuyer la décision pour mettre en exécution la décision prise par l'hiérarchie sur place de monsieur le gouverneur. Donc le gouverneur a eu la mesure mais il y a un gouverneur à lobby le 29 probable déconfinement. Alors pour ce faire la police qui avait la charge parce que même tant que le gouverneur a eu une mesure ezali la police ezali armée ezali ba service ya deuxième ezali ba service technique ezali renseignement plusieurs services bazalaki na barrière dérapage et vous avez vu ba service ya sécurité nyonso même ba conseil national ya sécurité na niveau CNS bato bazalaki représenter demi apezaki représenter bato ya ANR bazalaki représenter bandeko ya police bazalaki représenter ba police ya ba forme nyonso bazalaki représenter mosalango salami kitoko. Je pense que nous devons vraiment dire merci na armée na police na ba service nyonso pour na professionnalisme na ko umela na mosala ndenge ba umeli parce que zaki PTT na lo bango ya ko bomba mabe mbongo malonga ba zuna bango te. Ça il faut que je vous dise parce que toyebi biso ba condition d'abord armée na police basaka mosala. On pouvait peut-être s'attendre na ba millions et bimagi parce que j'aurais appris ba 1,6 million et bimagi ba 1,3 million. Mouyemba parler de 130 millions mais par ya police par ya armée il y a bateau il fallait mettre en exécution biloko wana ezalaki. Jusque là je ne sais pas mais basaki presque na courage au-delà ya ba méandre au-delà ya manque il y a transport ou bien il y a subvention ils sont restés sereins ils ont fait le travail coup de chapeau na bango parce que ba faire respecter la loi reste la loi biso soza liboso ya mibeko awa nde bozo mona siko bazokende ko déconfiner mi tuko nyoso omoni eza pona okendo kanga batute eza pona ko libérer Gombe ba ko libérer Gombe pote kokota ekoma normal mais loko ngala zo banga parce que le épicentre les alliés lobby na tongo bato belé ba kokota wa toko se retrouver 300 000 personnes na Gombe embouteillage ko kozala lobby na Gombe tango kokota Gombe lobby conseil na za ko pesa yo ko bosa na masque te zala na désinfectant na yo ko lo bateke fête c'est comité ba mesure esengeli bobo yango so bo sali yango te kozala malamu te. Alors on va partir, je vous laisse voir tout ce qui va être vu aujourd'hui on se peut la TV za radio te tola na rabino botala ndenge ba ko déconfiner ko lobby Gombe ba activité kozala mais comment ça la mesure barrière est très importante. À tout à l'heure. Déconfinement, ils vont continuer. Awa toza toujours na poids lourd. Après avoir kotika presque gare centrale na Ibandeli, to l'équipe Congo to poussani awa tozali na place où abenga pont ya Bralima, ndé place tozali. Donc nzela oyo komemayo tina flambeau awa nzela pe ezalaki botali bino nyonso ndenge kangama ezalaki ba pavia ya mituka ndenge batiaki pona ko barricader route pendant que Gombe ezalaki confiné. Alors une société ezali structure moko en partenariat bazo travailler na police boko zo ba détail nango tout à l'heure bango nde baza na charge il y a quoi assurer assainissement il y a ville et puis même pour na kolongola ba carrosserie à mituka nyonso na ba épave. Nous avons déjà reçu un terrain et il y a d'autres qui vont suivre. Donc ce que je peux comprendre dans chaque commune il y aura
un terrain. Vous allez créer des fourrières dans chaque commune, il y en a au total 24. Exactement. Avec la politique des proximités pour permettre qu'il n'y ait pas beaucoup de manœuvres pour faire déplacer un véhicule. Il y a aussi une histoire que j'ai entendue au niveau de la police, on parle de garages, des pirates, des garages pirates. Comment vous allez arranger cette histoire avec la police? Ça, c'est à la police à gérer et nous, on vient simplement en appui et on fait ce qu'eux nous demandent. Alors, vous avez une capacité de combien de véhicules pour faire ce travail? On a prévu de commencer avec 5 véhicules, mais il y en a d'autres qui arrivent. Et à terme, je pense que nous aurons 4 à 5 véhicules par commune. Voilà. Ça dit ce qu'on peut retenir, l'opération qui s'est faite cette nuit ici, vous travaillez en partenariat avec la police pour l'aider à dégager toutes les voies barricadées lors de ce confinement qui nous a pris pratiquement 3 à 4 mois. Exactement, sous la demande du général Kassonga. Alors peut-être un message aux Congolais qui vous suivent pour la première fois. Bah écoutez, je sais qu'on ne va pas être aimé de tous, parce que bon, on vient quand même faire un travail qui est délicat, c'est des fois prendre des véhicules, les gens ne sont pas contents, mais on vient surtout dans l'esprit d'essayer d'assainir et de faire en sorte que la ville de Kinshasa soit dans un meilleur état qu'elle n'est maintenant. Très bien, merci beaucoup. Merci donc, vous avez déjà compris. Donc, awa toza na poilo, tozo contourner Gombe Mobimba place ba barrière ezalaki pour na kolongola ba mituka lobby bato bakokota Gombe librement mais ba rassemblement nyonso ezali interdit ndenge mokonzi ya ville azwaki ba mesure pour respecter yango. La maladie n'a pas de prix. Nous allons continuer solo la politique sur terrain. C'est ça notre secret, l'investigation et la rapidité dans l'information. À tout à l'heure.